tous les abonnés de www.bonganamedia.com. Merci à tous les ndeko, le frère Obalandara Bongo, Bongana Media. Na chaîne sur YouTube oyo tolobaka chaîne na ngai chaîne na yo et chaîne biso surtout bon continuer ko s'abonner et puis bon continuer ko pesa biso confiance oyo bo pesa biso pour mater bo mériter vraiment confiance wana bozaki na biso pendant ba temps ibélé to côté mbula sika to promettre bino oyo no to sala tele ba mbula leka na année ya sika to ko sala ngo. Tu yebi bien que année où tu les cas, nous 2020, les cas année moins la pandémie corona yaki et bomaki pe le segment musala mais kasi nangolo ya nzambe nangolo ya tata mokeli to kosala musala kitoko mais kasi lelo to yoko lobeloko eningisi mokeli eloko yo vraiment eningisi ba kinois eningisi Congo mobimba ekamoya monolithe ezanini. Monolithe, c'est l'explication sur la recherche autojus. Ils allaient sous forme de pierre moro précieuse, pierre moro magnétique, ou y bimaka, de yango moko. Donc ils ont bloc moro naturel, ils ont bimaka yango moko, nous avons mené mutu, nangoya na ye na bukasi na ye na bemisaka yango. Et bima na Suède, bima na Angleterre, bima bongo na États-Unis, et bima en place moi belé kiliki. Mais c'est pour la première fois monolithe bima bongo na awana RDC. Mais kasi et là Congo monolithe o eningisi Kinshasa o eningisi bon Congo mobimba o eningisi o mokilipe pour bata poto ba bengi ba yeba si réellement ils ont monolithe toté na explication na yebi o na to lo ba ke monolithe za pierre précieuse za pierre magnétique o bimaka pierre mo bien taillé bimaka na ngoya nzambe na ndenge nya sala makamune bimaka. Mais autre monde a Kinshasa bandeko na ngai bandeko Bongana Media na lingi bino abonné bozala bien cultivé boyo kango très bien o eza awa na kino ebimi eza monolithe te eza monolithe te pour explication monolithe dobi mono eza en anglais monos eza en grec plutôt monos eza en grec yoloba un ou une lit ou litos yoloba pierre donc une pierre donc une pierre forme à pierre moko bien taillée mais autre monde ils ont la matière à pierre té ils ont libanga té ils ont sous forme le roi aluminium babiloko ba sosé la ba décoration na bandako mikolo na kin na poto si bossé la yango déjà yango autre monde matière ba sele yango. Or ce qui est mal et ce qui est très mauvais na conception bato ba sali pour ba tailler aluminium na bango wana na sous forme à monolithe ba pêcher on peut ba forme monolithe les sous forme à pyramide moi quoi moi triangle ne batailler pena libanga na bango ba yeba poser libanga na bango wana na butu eza libanga te je m'excuse eza na aluminium pour kota lango bozo mona na ba vidéo eza bongo aluminium matière moi net aluminium comme on aurait kiminga peut-être un autre zolo ba boso ke yé na opesango comme la matière yango pena bien mais musala na bango o balingai bakosa biso to boule na bango bazali bakosa biso et qui à côté pourquoi pour nga na pouselaki pembeni na filmer ndenge nini pembeni nango bakino tellement teti banga bayeba ni eza na kati ba bana déjà no osali boko buka yango tant bazo buka on na mali du soin les omona na que na kati za nango vide zelo côté na kati. Or so ezaki bongo pierre ne to bengo monolithe et ngeza libanga moko plein na kati. Donc vide ngezala te ngeza libanga plein na kati donc moyen kuto o bukota na kati eloko ezala te oya bango kotala yango mbala moko bomona ke ezala ngo vide na kati eloko ezate za vide mais to kite sur le terrain ni na zoloba to meke pe kozwa ba interview to yoka bato o bazalaki wana ba jeune bazalaki wana ezala bato musu balala raté malgré couvre-feu à 21h bato musu balala raté bazalaki wana ba opesa biso ba information ya solo ya sûr ba nani ba yako tsakango après batelo eloko ba batelo akadema oyo tsaki nanu et que comment ça la boueza katchwana nana ko ngala fort ya système ka ya kindoki ba ba signification ba science ba ki grand chauffeur moko T6 na pick-up moko pick-up anene même ko likolo donc bana ba yako tsonga ba bindele indien moi c'est na mobile moko moi salati ko ba pembe mbala lati ba rouge akana sharp
donc batie ekeko wana ba 6 ba 7 cérémonie ba makolo ba mati bon on est sur la frontière courant on va sur docteur na ba sur courant l'hôpital wana ba ena juste na bango ba sur courant ba docteur ba soudé yango ne batie ba cadrer ekeko ça en 4 wana c'est que ba fungana après quelques jours ya na ngote ke ba rebotami c'est que ben na ni ran avant que ben ne ba ba $20 to ba mettre sécurité western après $20 au kabla mettre sécurité au wana vanda tika shamu wa vandu ngana asa kachuna kama yange dati kabulimbo ale bango kamyo bore bimi ngoma ko wa mambuno somo asa bachaka ma en c'est au désert qui connaît même là wa tira boro même là wa tira boro non ba même de là la libana de 5 millions yeso boya ngo oh merci man on demande que soit ndeni ni ran toi on a pas on a lobby bon info nazo pesa eza info vrai parce que nga naza chauffeur ya nzela oyo nasala na magasin Victoire tolekaka awa depuis janvier sape ezalaki awa sape ya munene ezalaki awa neti tourisme bato bazokangisa photo ozomona sikoyo dimanche eloko ezalaki nini sape wana ezalaki na butu nde bayesko kolongola ntango balongoli sape eloko etikali lendi ya lobi lendi bato bakipe yango te siko mardi nde bato mosusu bayebi eloko oyo forme nango babika ebima na États-Unis boye na boye nde bato wana babandi kopesa yango ampleur ozomona sikoyo lelo nde tellement ke bato bayoki information baye po bayebake eza nini bato bakomeka eloko ebimi te eloko ezalaki depuis janvier sape ya munene ezalaki awa eske sape yango poto ndimbango wapi sape yango ozomona sape ya munene bato bakangisa foto ezaka na carte centrale nde eloko wana ezalaki awa sikoyo borongo sape elimwe ozomona sape eza awa tozoyebisa balongola ngo batinaka bayokana dala bourgmestre ozomona balongoli sape eloko etikali wana nde info vrai bato bakotikala nango yango wana nga naza chauffeur eloko awa tolekaka chaque jour en tout cas merci selon l'information de Yoki, ils ont bon ba mindele mo ba ndemba yego déposant. Mais ngana okamo ba ko déposer ko na butu yo chef du quartier. Yo bourgmestre ya commune wana vous informé te ba yego te loko na commune na yo et puis na butu ba bazia kolala. Selon ba soupçon ba laisser équiper ba to ba pembe pour prendre bongo sangote. Pour mon exemple mon lokuta ba jeune kinois malgré bato bangisa bango te ezali na kati sana ba kiss nini mais ba chaîne combat ça qui tetie ba kino bazana nango ba tumbe le Congo ba peli son pena moto peli comme ça tota na kati ezalaka nini so ezali okindoki na bango so ezali ba kiss na bango bomona ke eske libanga bogotuma libanga moto etuma mabongo bomona ke za monolite te donc ba bonné na ngai ya bonga na média ba cher internautes bolunga likanisi wana monolithe eza na Kinshasa te monolithe eza na Bandalunga te non plus monolithe eza na bona RDC te o boyokaki wana eza na ngwa biyoka o bomona na video eza lokuta donc eza groupe ya bato moko boye
baboule bakanisi babeta pe plan na bango et félicitations na bango pour plan na bango pe simbi pour bato bauti de loin baye kozwa yango baye kozwa ba image baye kotala yango mais biso lokola tozaba ba kinoa solo tolinga bango meleka bongo te tokende na source to vérifier to tagi pina eza yango te pour tozwi ba témoignage ya bato bazalaki wana. Merci na bato surtout bazalaki branché na Bongana Média eza na ngora information o to pese libino po mingi mba beninga Bongana eza ndenge nini Bongana tala non tuna donc na salle fond na kobi sur place na requérir bon information bo moni wana donc il est eza la moitié na Congo donc d'ailleurs ko ba tombi en ba kinois na sengi merci na papa po Bongana merci pour ta contribution forte nakati ya finanga mona na yo Dimitri Bongana la formule cagnotte. Je dis un grand merci à tous nos abonnés et grand merci à Banos Bandaranga ou Balinganga. Merci. Nos numéros sont là, Bobenga, Bokomate et Kosala bien. Tokutani bongo pona mbalasima. Merci.